Mais apparemment yo pende tozala na moi qui tout mon bouina Peniel ezala nini? Aza parmi bateau va combattre l'église de Christ. Tant en haute. C'est-à-dire à trahir Nzambe. Et à continuer à retrahir. Ta, moi c'est na mobali baba grand bésiste. Bésiste. Ouais. Ba ça pe na cop na bango ba ko tsala. Bango ba koma mina matin ba poster. Neza kutu ero so ko sur Instagram na bango ba nyati de amole o mwa makasi wana. To boele la mic. Kasi porque toka ya ngwana no silence. Ko ngako na nzela papa Mike na lekate ata ex ya kala na lekate. Siko na wela na ini. Peniel. Elle avait trahi quoi? À trahir Église de Christ. Na oluka délivrance pour na vie ya ba na ngai, Nzambe na wasala mais na opesa action de grâce na ngai ya autant. Quand tu regardes le message de Peniel, ex-femme du révérend pasteur Mike Alambai, tu te dis quoi? Mais na ba réalité comme biso leo na mboka na Kinshasa surtout na Congo penza makamba ba pasteur rebelle eza susu makamba Nzambe te. OK. Et comme le puta. Mais to marteler yango te parce que Nzambe aza grand magicien et ko kozala possible. OK. Mais loko la manki on ekota ba ela biso manki ona. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, Mbote Bandeko Balandi ya émission Le Code de bonne conduite. Cette émission ezalaka na habitude ya koleka bongo na Mboko Tobengi Kinshasa, toza plus précisément awa na commune ya Limete bisika boni plateau na biso ezwami eleka kana chaîne ya Sarato la télévision et puis eleka ape na ngambo ya Top Media télévision Musala et bengi biso lisusu encore une fois toya potosa ela bino Musala na ndenge bino bolingaka mingi. Je suis avec l'influenceuse Sarah Tola. Silence nae depuis un certain moment, silence nae depuis Mikolo et Belé ba interprétation nango ezokende de gauche à droite mais chaque mutu azoko interpréter ngo na marque nae. Voilà pourquoi aujourd'hui na t-shirt justement na ye a poto lukwa to sola na ye parce que makambo ya sola eza ebele. Cette émission est réalisée par Delive. Merci beaucoup pour na musala malam ozoko sala. Merci à na pasteur Patrick, docteur Patrick. Merci beaucoup na papa Diego Milito parce que j'ai l'habitude au loba. Ce qui yote mbele peut-être bisoto salaka émission na mama Sarah T parce que aujourd'hui ce que moi c'est à boyi mobali pe akoki ko boya lobi ete moi c'est ko sala lo kwana te si réellement moi c'est lingaka mobali na ye akosala yango te. Je pense que vous êtes un homme responsable, tu n'es pas comme les autres. Oh bazoko s'est lancé na ba bêtises et puis na ba base ya basi na bango pour accompagner les bêtises et gagner quelque chose à la fin. Voilà. Biso lelo toko luka moeto sola na Sarah Tola bo pesa biso pena matoi par rapport à ba sujet obino bo banaki ko luka. Bozela qui vous avez boza qui n'a besoin Sarah Loba. Bo qui n'a besoin Sarah ça la analyse nae. Alors donnons-nous le temps. Bo pesa biso matoi. Ba côté obino bozo e baté, obino na bo monité wana. Mais je suis surpris aujourd'hui, Sarah a à apprendre ngaïke Yazanango déjà. Voilà, j'en profite. Bon de livre, il y a au fond de plateau, topé sa Sarah, allons ma lili parce que na monde de Taza vena ma lili. Na évité ce que ça problème ni ce qui peut amener ça dans un climatiseur T na elangue sangani. Ça peut faire quelque chose de comme ça. Est-ce que tu peux ça l'émission calmement dit? Sarah, Nazoya. Je c'est pas Sarah, ezana yote fo oyeb sangande ni fona ça l'émission. Nazana ndenge na sepeli na malili na koki malili te na mesana mais peut-être ça Sarah, peut-être ça. Ndaku nanga na salon nanga na malili. Na chambre nanga na malili ni tukala nanga nyoso za malili. Sarah. Na lobby pour na lobby pour na moni yoza malili et puis olati kagoul ozokanga maboye Sarah mais qu'est-ce qu'on va te belé on va supporter Sarah c'est pas comme ça qu'elle a fait une bande d'émission Sarah falo lobaka ke ozo supporter malili te mais ko lobate ke na mesana nango te na lala nango na la mukanga nango na nango partout na bureau so eza boni na palais.
oyebi babiro combien ya bajournaliste baa na malili te ekozalaka nga na kapashe te na bato mosusu vie nanga frank stema mpe malili eyalaka vie nanga Vincent Chigris azwaka malili ya kolo azwaka air naturel koloba bongo te tadi bato baotala biso sikoyo bakomi choke abandi vanta non Sarah soki na plateau nanga malili eza boni na pale mais okozala mpe oza na malili na ndako me otyaka yango te mpo omesana na yango te c'est normal eza tabu te Sarah nasepelika nde te osepeli nango nde te mbote tadi mosala eleka malamu kitoko makasi bon délivre émission na biso ebandi awa ezobande pa mama Bijou Nketani. Maman Bijou Nketani, merci beaucoup. La famille Nketani. Je vous aime. Tout ça l'émission. Maman Deborah Lubanda, Kilo mère à Calgary. Je vous aime beaucoup, maman. Maman batwa kantana contre bango. Oh, ça la séquence to mabanga tout ça l'émission. Maman Zozo, la femme de Papa Noé Mavakala Nzinga. La Cour suprême. Nalinga Abino Mingi, maman. Rendez-vous le 23 na Calgary. Okende. Barbecue à Monene Saleme Kuna. Okende. J'invite ba Congolais, ba Congolaises ba kende. Okende. Ngano kete maman vise za passeport pour dossier Sili Musuna na zuité. Tokende tozala wana na bokasi ya impérial. Donc ça dire toza kuna na Calgary. Saratola. To lancer cagnotte pour un passeport. Non, ça c'était juste donc en passant. Hein. Non, on peut pas faire ça. Sarah, il y a des petites choses autoko. Il faut batubako sale la yo yangote. Des fois ça fait ça. Eza lokolanga lelo na bali mwasi. C'est-à-dire pour moi si nanga ki na maternité, faut pas ça langa de cotation. Je supplie un homme. Il y a des choses dans la vie où on peut jamais donner la responsabilité wana et pas mutu mususu. Eza kobala mwasi. Ko éduquer bana na yo. Voilà. Kozwa soin mwasi na yo. Et puis surtout ko bimsa mwasi non na maternité na ndenge singeli. Et ça on peut pas partager ça avec les gens. Tu commences d'abord. Mais si ndenge nga nazala nanga na ba mama nanga ba lobi no tadi ngala pa. Voilà un homme. Moi si le la fois bota te moi na moi si no deux fois bata te na moni to tindelo 5000 moi 6000 moi 7000 et yepo est complété mais base déjà donc c'est comme ça dans la vie je respecte tout le monde parce que na yebiete toza bazangi surtout nga là où je viens seul Dieu connaît voilà pourquoi je fais ce travail justement pour nous kolukali pananga merci Sarah. Merci beaucoup. Merci vraiment pour nous salam ala mo bon délivre ozoko sala ezo sala ngai sengo na biete cadeau na yo ekoya kalate cadeau na yo ekoya kalate yo nanga to botama moi moko to koluka mo nzambe asunga hein to sala cadeau une façon ya osepel sa bon délivre par rapport à musala au salaka hein Fifi wechi la star ozo ya Kishasa hein bon délivre vraiment à sala musala makasi awa Kim Kimora double K. C'est-à-dire double revolver, bon délivre à Salam Salama Kassi, un bozo ya Kinoanat. Réalisateur Nabino Boko Salapé, Bossali de Lokomon Bouépé Ponaye, Lisette Koulouma, Tata Mosiabana. Ici que Zwami Yope, Oko Salakakat, Oko Salapé, Yepe Nanzela, Yabaninga Nayoana, bon délivre à Sepeli, mois de juillet, mois naïe. Saratola. Aujourd'hui, s'il faut qu'on ça la analyse sur les propos, il y a le prophète Joël Francis Tatou. Yo en tant qu'influenceuse, en tant que mokopé, asala musala na bien, okoki ko sala analyse ni. Ma propos à prophète Francis Tatou, il a dit quoi? Consultation, il faut 200 €. C'est normal. C'est normal, c'est long. Ouais, c'est normal. Nande ni Sarah. T'as dit. Au moins en dehors il y a la pasteur, évangélisation est gratuit. Mais évangile les a gratuits. L'évangélisation est mokwabo. Voilà, évangile les a gratuits mais évangélisation est moi etambola na lo chocho. C'est gratuité. Au moins maele bakaba ngote maele basombaka. Pour maele wana oye Francis azanango eza grâce nzamba pesier. Ceux qui le lobby que so ngokutana nae 200 €.
C'est normal. C'est pas tout le monde qui est normal un pasteur pour la prière. Ok. Il y a des gens qui sont normal un pasteur pour un conseil. Pasteur, nan ambongo moko na banque, nazo battre loni na kosa na ona lingi orienté nga. Bazali. Alors tant ya ko orienté yo, ache maele na kacha musala na yo. Ok. Alors asengi ona no futa consultation parce que ça pe na batebele ba pasteur ba orienté bango ba koma na mbongo banginda ba bosa na ba pasteur webi. Ok. So tunia bia ba pasteur ba lokoso. Balingaka topesa bango bambongo topia bango badim. Non, lui il a modernisé ça, on a préféré nanga parce que ebele lelo ba comment préféré apesa mbongo na nganga, apesa mbongo na pasteur te. Alors ba pasteur escroc moyibi apesi ba kombo nyonso. Mais so les maître marabout magicien obimisa mbongo na rapidité aki apesi. Ata ba bi consultation $1000 a opesa. Mais so pasteur a ebisi kaka ke nzamba oselo bolamu na tokota ba prière nzamba sala. Tant nzambe ka ko sala. A changé page. A changé page. Okay. So pasteur a comme benga ya comme panze sango abondelela pona nga comme lukana futa e. Tant mieux que tu bana remis futi ça les débits, les débits à histoire. En tout cas, je t'encourage prophète Francis tu vas comprendre ma be menga comprendre nango parce que nga mo pe na komi nanga ko pratiquer ngo. Mais la Bible nous dit besoin qui ango ofele. O pe sango pe ya ofele cette grâce wana. Ezali le loko ya tata na maman. Bakitelaki l'homme de Dieu te ezali likabo e outi donc pas papa boni likabo ya papa lelo ekoma conditionné pour partager avec babikela muya yime ate a déjà gratuit a futa mbongo te so koti na page atatu okuta prédication ezofele so po kuzwi mitambe na o inde oke na porte église na kota na église ya Francis tatu okota ovandi a ote ya gratuit alobino te ke ekomaka ya mbongo ndeni. Pasteur Francis Tato a été acquis dimanche au monde va commis payer na kilt ke droit d'entrée $100. Wana photo c'est l'émission tina suka mokili akangisi réseaux sociaux mobimba. Mais appeti si batu ba yo kamate ate et ça gratuit kaningo lobeza ofele. Mais siko eza na biloko mususu o batu bakenda ko poser ba kapa ba pasteur. Alors ba kawana avant ya kosola na ye futa. Futa. So lingi mate ezofele na TV rotala. Na église rokota mais c'est comme na kutana na pasteur to solo la futa nga pe na komi bongo olingi okomelinga c'est comme na benga osara na ngi to solo la futa peu importe likambo ngo elanga na yebi yango te mais o futa. OK. Ouais. O futa. Sarah, mais est-ce que aujourd'hui lorsque tu regardes l'homme de Dieu ba action na ye ba délivrance na ye ba prophétie naïe. Est-ce qu'il y a des alakana loko ya ko reprocher na kat parce qu'il est trop tic au tac. Na kanisi les prophètes mobikisi ko contredire ngaité. Prophétie pour nos prophéties d'abord ça demande concentration. Tu te concentres sur la personne et sur la chose. Obeleli. Nzambe ayanolio. Mais oh, il y a 2-3 minutes, on a 4-5 prophéties. Tu te concentres quand et Dieu te parle quand et comment. Prophétie professionnelle. Pardon? Prophétie professionnelle. Et comment? Naïbite fona tout na prophète Patrick Soki ezalaka. Prophétie professionnelle. Prophétie professionnelle ezalaka. Nanga munabino prophétie professionnelle les alaka. Tout c'est la réponse où tu appelles libanda pour nous appeler prophète. Prophétie professionnelle les alaka. On a fait un émission. OK. OK, voilà. Alors tozupe rendez-vous avec le docteur Patrick. Koya nola. Ce qu'on nanga munabiso lokola ba panzi sango. Analyse na yo ezali nini saratola. En tout cas na côté na ngai pas moyen de critiquer parce que nous sommes un grand magicien et cause un peu possible mais na ba réalité comme l'ibso le na mboka na Kinshasa surtout na Congo penza maramba ba pasteur rebelle eza susu maramba nzambe te. OK. Et comme le kuta mais to marteler yango te parce que nzambe un grand magicien et ko kozala possible. OK. Mais lokola manki on ekota ba ela biso manki ona yango moni moi ba doute ezali
Je ne peux pas confirmer. Nakuri pe robo ya ngote ponza baza les grands magiciens et pas na tout est possible et koki au salama. OK. Mais kaka lokwa manki one kota na mamba basai na nzambe tadi moi ba point d'interrogation ezali kaka. Mais oyo ya ko conditionner na Sarah ozomona teke de komi ko bangisa. Komi ko bangisa que faut kota consultation, il faut impérativement payer 200 €. Moni teke ça crée. Te kota na sepeli nde. Na sepeli. Yo lingambo mingi kota na sepeli po Docteur Patrick a été à matin, midi, soir. Mais au moins, on a été pour que papa, en tout cas, ma mère qui est touché, na on a des défenses pour la vie à bas, nangai, nzambe na wasala mais na opesa action de grâce nangai ya autant. Basala amote. OK. Mais na yamba maître spirituel mon ka frapper à vanda a. Alobika ke ngai na zong saraba mabala et puis sans preuve nga na zong saraba mabala sans témoignage pe lisusu. Azong saraba mabala soko bengi nga ta mobala boya yo boye na boye mbala moko mona muta bengi afuti na frais na ya $715. Après 2 jours abandi ko benga ba ya mbete ba bloqué. Azongeli nga na ese ozwi ba suko benganga na yambaka ba pasteur a mutu moi bazolakisa na ba témoignage bo benga ate muto oyo yebi to monieka apparaître alobi makambo eza na profiter mobimisi mbongo pesie yango lokwa lelo bakomisa ba pasteur ba lokoso mbongo il faut ba chaka mbongo liboso avant na ko yamba yo eza consultation avant na yamba yo ofuti na offre ya consultation. Et oh non, yo kana kati yo ezala mamba prière, eza gratuit. So yo ezala mamba orientation, c'est payant. En dehors ya ozala pasteur, il faut basala quelque chose. Baza droit sa business. Lokaza pasteur, il a cité que faza ka savoir nenyo soit bafoua ngwa banda ko kabango n'importe où, n'importe comment, non? Achembongo eza normal. Que so lingi consultation, il faut fouta. Soro lingi formation azot Nicolas akoti batu formation biblique. Faut fouta. Oui. Kotanga Bible ezali panangu bateti docteur Patrick amizara ba verset apôtre Paul asala ka zong sara ba pasteur ebele pe ba yebi angote. Siko ya zui ango na difficulté bon ala ya bana olaxa ngo batu na facilité non, c'est payant. C'est payant. Voilà, c'est payant aujourd'hui ben Sarah Tolana na besoin to kine pe kana question d'actualité. Na habité ceux qui ont ça la analyse nini avant tozonga na makambo ya le prophète. Bandi sou ke boti etadi. Na mona été ça to ça makambo ya émission yo comité kuna. Te na moni nde mo tang na mono chemo mutu boye nde na moni. Sarah. Toi la télévision. Toi ça l'émission. Oh. Ça c'est autre chose, mais d'ailleurs, moi j'aime pas qu'on parle de ça et des fois ça me fait quelque chose. Oui, bon voilà. Aujourd'hui, je pense que Yosa est là qu'à TikTok, aux alliés influenceuses dans les réseaux sociaux, tu es censé de maîtriser beaucoup de choses dans les réseaux sociaux. Permettez-moi peut-être cette question aux alliés qui sûreté que je pouvais que na yo ango. Quand tu regardes le message de Peniel, ex-femme du révérend pasteur Mike Alambaye, tu te dis quoi? Il y a une émission sous. Te Sarah, et la question à tout parce que naïebi le pourquoi peut-être le makambo ya prophète Joël Francis pour l'obelango il sauté. Mais je viens ici pour naïebi tina le pourquoi. Toi en tant qu'une influenceuse, tu te dis quoi? Et en tant aussi qu'un enfant de Dieu. Lorsque tu vois ce message Johanna. On doit trahir kaka. Message kayangwana on a comprendre. Qui avait trahi? Peniel. Elle avait trahi quoi? À trahir Église du Christ. Na moyeni. Na message oyo lobi wana makambo na lobi na katiti. Aza parmi bateau ba combattre Église du Christ. C'est-à-dire à trahir Nzambe et à continuer à retrahir. Muta bongsi na Nzambe plus soki de combien de fois a bongsa aka na Nzambe babeba na non. Ya kuma mbolo belati.
Un enfant de Dieu, à Koko, il y a le lot, à Lamoki, à Koué, l'histoire à Lamoki. Te wana ya kokwea te, wana ya kokwea te, babiso nyonso tokweyaka, mais so nakomi okwea tina bundisa église nakomi antéchrist. Wana ya kokwea te. Nasalela émission na pokwa. Awa oloba te, hein? Nasalela émission, on essaie que faut ça il a une émission mosusu parce que awa na oloba te. Nasalela émission. Ce qu'on sort, il y a grand prêtre Denis Lesezalini. Atikala yolela fait rigola. Sans position, muto afingisi ba pasteur nyonso akomo. Asisi ba pasteur balea. Yeah. Lorsque nous regardons tout ça, Sarah, tout le banin, les alliés fin du monde, Tant une de façon la que fin. le bon Dieu a exposé baza yété ou quoi exactement? Tant wasuka. Ba prophète alokuta. Bangwana. Voilà, Bandeko Balandi à Top Media Télévision, tokende lentement mais sûrement vers la fin de notre émission. Deux petites questions au Etikalaki, to Lukamoye to Solola, encore une fois avec Sarah Tola. Mais déjà qu'on a longue Tolobi au correspondre. Il a rappelé que non ça on a pas. Olobi au correspondre. Live. Lokola Olobi au correspondre était au moins te que na lingi na ngate parce que wane ko j'habite pas les quartiers. On a ba connexion te ba royer ko defa tindelanga 1 giga na ngote. C'est-à-dire tamsu na nga mo na ba journaliste nyonso akishasa a. Na nga mo ne na sala connexion fibre. Sarah. Babima bato basala ba connexion fibre to kanga bango babima. Mais nous sommes en connexion. Te ngasko te ya fibre sans l'eau so sali kwanza o RTL mikolo na perti papa nga na sala na lo vivre lo kana poto. Mais ezaka yo moko te bato baze belé. Nani na sala connexion na nani? Fibre na ekoti kaka donc Congo esali ke yeka tina appartement na yo. Isiko tuna ngala elisa otadi. Moni likama ba commune fibre ezaka na des communes. To ana Gombe na GB. Et puis j'ai besoin pour na bakota ba wata bakoti pina ya obimi boulevard moni bakota ba grand prêtre héritier fibre suki wana po GB musupe kitana se et ça neto bima makelele bandal et apeka GB sko fibre suki kota ba ya ba wata wana mo likolo bakoto wana ba mama olive na seku nezo commenter sko journaliste nini oyo yebisanga osai la fibre et puis na gomba ngo équipe bandako ili Sarah tozongi lisusu wa mama na longo kuna ezo équipe bandako biso za ba immeuble oyo eza reconnu na RDC ba grand immeuble mais so tuningai journaliste nini na webso kapasha salilaka si bon kapasha na azana bureau na Gombe kasi asa la kasi ya on so ba kapasha na bureau na Gombe ana 1000 chance ya on connexion à fibre et puis aka na immeuble ya galerie présidentielle ana chance pour na Gombe bandaka se ba ozwa te est-ce que yoza yo moko te na Gombe bandaka se ba ozwa te Sarah to on a peut-être so kapasha sa zui connexion à fibre to ke kuna te Sarah na ozo ngana ka et pas l'homme de Dieu le seul pasteur yo so zui on a fana na lembat. Ah, cité. Olobi? Bon, cité. Tous la tati ba 2025 peut-être va penser na bino. Mais déjà avec la connexion de mon téléphone. Pour na ba commune ebele pe passer là na ko carte prépayée te. Et banda kiti Gombe, ezo kita GB, ezo kita. Biso na cité verte et banda na pas na biso na cité verte kuna kala. Vous savez la carte. La carte là. C'est que peut fibre ya. Badiadi, cité verte, maman Mobutu wana. Bon patienter, fibre ya. Mais déjà moi avec la connexion de mon téléphone ça va, nana 4G, nana SIM à 4G, téléphone à 5G donc ça va déjà. Tes fibres ne ma campagne. Voilà. Ça la ba live na récent. Sans calme. Sans les kwanza. Sarah, tout solo. Non, non, makamususu awa tolongana noana. Ça, ce sont des trucs babioles, bagatelles, tu vois, un peu de trucs comme ça. Voilà. Sarah Tola. Yom toyaka ozokele la kutula wifi na connexion la opesa. Sarah to ça l'émission. Le longa la te fibre na ngana ndako. Ndako na ngaso yeto opeso code tia. Sarah to ça l'émission. Oh, ko télécharger. Ngana obanga ko télécharger souste. Chaque fin du mois, bah on carte la carte. Et puis dans la carte bancaire. C'est là 3 banques. TMB, UBA, Banque.
nyonso wana ça va pas nini po émission tosala nazoloba na yo nde yo pokota na liste bajaloux na ngai tuko bakobénéficier nini bato bazotala kuna bazobénéficier te bazoapprendre ke Sarah aosala live moko ya Peniel na pokwa ekozala sandi kwanza comme en Europe en parlant, en me regardant. Mais apparemment yo pende tozala na moi ketu mo boye na Peniel ezala nini to bolela Mike kasi porque toka yango wana na saele siko ngako na nzela papa Mike na lekate ata ex ya kala na lekate siko na wela na yini ni Peniel o comité pas te pour maketo ya la bongo maketo pendaka ne yarake ubomela mutu to mutu abima na mobali no siko na ata na nenga ndoto nazala jamais ex ya papa Mike siko donc saele keto ani kuna te Sarah kuna na royate intérêt glissant kotolingo memanga parce que c'est là ça va sortir alors là-bas je vais pas venir. Voilà, aujourd'hui lorsque nous regardons le prophète Joël Francis Tatou que je dois beaucoup de respect Bisika Boniye et Azwami, la façon donc bazo mener couple na bango, tout ce qu'ils font, il faut qu'ils aient la médiatiser na TikTok, na YouTube, na WhatsApp, pendant qu'il était parmi banda qui ko déplorer ba pratique wana. Eza lokola bazo ça la buzz, bazo ça la cop ou exactement eza nini? Cop. Ta moi c'est na mobali baba grand bésiste. Bésiste. Ouais. Ba ça pe na cop na bango ba ko tsala. Bango ba koma mina matin ba poster neza kutu ero so ko sur Instagram na bango ba nyati de amolo mwa makasi wana ba koma osala ba live lobina yo pourtant ya banda ko boya ba comportement abana yo boya yango na motema moko que c'est pas biblique, c'est pas bien ye mon ka rejoindre afonga mimi soute ya on a eu ça ko ba te belé so moni osala likamno mo ba to ba décourager yo so otiki bango ba osala ngo azalo bela bato sikoyo bato wana tango batiki ye moko akomosala ngo sikoyo anenga fo yango sozwi décision sale loko no ata bato basangani 1000 babe eza mabe so conviction no lobeza bien sala ye a rejoindre baninga ye pas comme une bésiste là moi c'est mec international. Ouais c'est mec surtout tout le monde et pourquoi tout le monde l'appelle. Et puis c'est mec qui a côte à nager c'est mec qui donc international donc comme si baki na Hollywood neti ba bazana scène ba ça va filmer bango ba komi na bango pe natif Kim Kardashian na mbane. Disons que eza et banozanga le prophète Francis aujourd'hui a trouvé yango aza très heureux. Hein? Ah, c'est la puberté. Ah, mais ça, non. Ça, tout comme kuna ndenge nini. Bato déjà baza ba marié comme sou na makambona, ba comme lokola rebo na innocent. Te rebo na innocent de meilleur couple. Boyo linga ka baza ka rebo na innocent. To ba xipes nga kutu ba photo na ngana papa de banda ucha batu nge. Oh yonde ni bo poster ka yona mobile na opwani bo sala abo. Donc au mona makangu soupe na bunu bo sala ngopo na bino mo me e choquer batu. Neti maramba simia na mobile nezo choquer batu combien innocent bina rebo zo choquer batu combien siko prophète na moi sina ils sont mariés innocent na rebo bakana statut ni ba mo sta mobile baza tellement ba bomba na bango ke toye ba teta musule ba bala na toye bande parce que nga elekela ngai comment déjà ba bala na bango toye ba te comment po ba vanda nda kumona bébé na bango toye bate tati tokoye bate babala tandis que bazali ba homme public ba vedette toye bate et puis reboisa parmi les filles baza aloka inosibi aloka mpaka asaka makamba bakoko akala donc toye bate ke bafandisa na bango ka famille invité te logo te bapesi mbonga libala pe salami photo te. OK tout le banabiso bongo voilà Sarah tola namoni mwana zotan ebele pena ezate mais naza ki na besoin na betaka ntwaka ya suka poto luka moto kabona yo na ngai. Aujourd'hui to benga ba miracle ya papa ezali ba miracle moko boye modernisé parce que le loko mona komona boye mona fandi a zwa mbongo na M-Pesa zwa code allez tia loboko na poche ozalaki na eloko te eloko ebimi c'est ce qui donne
yango pene pesi papa excès des ailes ya kocha consultation na ezala conditionné parce que papa tant moto ayobimisa mbongo na mpesa consultation chata 500 achiko moins cher chata 500 achata 500 miracle modernisé miracle na eza à jour nazolo bakana des angles et cause à la possible parce que nzamba za grand magicien mais cause à la pe mankiona le quoi pasteur à Congo bakota déjà na mankiona belé ba signa kuna na mankiona pondi ma miracle les a solo comment moi passe yango wana eza na ba point d'interrogation et cause à la vraie et cause à peu faux. Merci Sarah. Merci Mungalapa. Un dernier mot pour ton abonné. Big dédicace na Batunios to Bolinganga. Deuxième édition, Madjabo arrive avec force. Madjabo arrive avec force. T'as dit toi le best of the best Les jours où intéressé Bisso. Les jours où. Ce que bon Bisso na Madjabo t'es intéressé à battre. T'es baillard à point. T'es mais Mbissa Landaka côté ma ekendaka. Merci pour la vérité, la sincérité. Tu vois, lumière eza eloko moko boye ba evitaka ngo te. Eza lokola nde toza boye. Ba voile na biso ba rideau na biso eza noir. Mais soto cheka mwinda awa ata muto ali banda kuna amona ke mwinda mongo donc eza na. Nous devons comprendre c'est toujours de bonnes choses qui sont yango nde batu ba critika ba fingaka. Pour na kota na ba polémique wana te. Mais je sais que les jours vont intéresser Bisso, ceux qui vont intéresser le cola Tinga, je partirai bonnement pour aller faire mon travail. Merci. Donc moi aussi je vous félicite par rapport à votre travail, na engagement na bino na madjabou. Nzamba zala na bino, nzamba bate la bino, apesa bino vi moulay, mais bon délivre, deux mesures kaka papa pour nakabwana na sa deux mesures. Ça nini donc ngandela te ndena za boye na dédicacer sous do mututé Tadingala pa zalaka ngo